Voilà, mes amis de WhatsApp. Kandenge tolobaka, aimer, liker et partager. Obo sanate pour abonner na chaîne na biso et ko sala biso malamu mingi koleka. Kandenge tolobaka, aimer, liker et partager. Mbote na tous mes amis de WhatsApp lelo toza samedi. Kandenge tolobaka ke tozo kende na fin ya mois ya juin. Ba onyo surtout bazali awa topesi bino mbote na kombo na Yesu bosalela biso pe service tant to partager boye okaboli ekosala bien makasi mingi koleka po mwana sika botami bino moko boyebika soki mwana sika botami bato nyonso tu bayaka oya ye na pampex oya ye na couche oya ye na poudre oya ye na mafuta oya ye na pen poke mwana na biso asepela bisika aye yango tolobi kaka ke tozosenga bino ya mingi te toujours aimer, liker et partager et kosala biso bien makasi mingi koleka. Lelo naza na likambo moko awa nalingi na partager na bino nazo comprendre te nazo mona kaka ndeko na biso ya mobali oyo babengi na kombo ya makoso akufela pe déjà moi satika kaye j'espère bien je crois na bana mibali ce qui mémoire na eza bonne donc ça fait déjà 4 ans ou bien 5 ans passé yango depuis moi sina ya kufa mais na mona kaka na ba réseaux sociaux mingi loba mais na so comprendre te sikoyo ekomi na système moko ba komi koleka koloba ke ba congolais batikela ye amina ye ba congolais bazo tambola na ba Congo ya RDC ya Kinshasa kwa azo senga siko ngana bino tokolanda toyeba nanu au juste eza nini eloko nini bazo welela nazo yeba pete oya yebi na suka ya émission tango tali o liker o partager soki pena no kota na chaîne na biso tchali nzaka te o tcheli biso mwa linzaka po esala biso bien. Donc itango zo kota okomeli nga na se wana soki peza na mwa video moko esusu uteki koleka oye pousse akoma koloba ke ba Kongo batika amna ye tranquille okomeli ngai bocheli nga place wana ngana bino to kota to kotala mwandamu ndenge nini aza koloba poto. Merci beaucoup nda sikoyo biso nyonso tu nazo cha yango. C'est les Congolais, pardon. C'est bon. Laissez mon père spirituel en paix. Son père spirituel yeyo. On t'a invité. Tu sors tout toi. Avec tes locks. On t'a appelé dans ce problème-là. On t'a invité. On t'a appelé. Vous les Ivoiriens, je vous connais. Vous êtes mes sorciers. Ça, c'est pas grave mon affaire. Parce que plus vous allez venir parler dans cette affaire-là, les Congolais vont repousser le délai. Actuellement, ils ont dit jusqu'au 30 juin. Tu viens parler. Donc, comment on fait la sorcellerie, te donne quoi? On t'a appelé contre moi, on fait mais Masoko, on t'a invité dans ce débat. Mes amis de WhatsApp, nazo yebate bino bomekana nukolukilanga ba émission nyonso ya tatoyo. Boyoki ndenge donc ba Congolais ba pesi 30 ti le 30 juin. Bobo sanate le 30 juin de tozwaka indépendance. Donc yango ekozala le 30 juin ko ba Congolais pe ba ebisiye azela ba kofinga oyo ekosuka ti le 30 juin. Ngana bino tozela le 30 juin. Le 30 yango eza lundi. Le toza samedi, dimanche, lundi. Soki suite ebimi ngana kozonga kaka na relaxa bino soki pe bino bozui suite botingi on kaka na chaîne na biso ekosala bien makasi mingi koleka to continue azokebisa garçon wana comme si garçon wana aye kosengele pardon na ba Congolais ya yebisi ba ayebisi yeke auti wapi pa bimeli wapi po ya kokota makambu na ye atika ngo kaka mwepono kite ba Congolais bako ya ko bakisa lisusu dele na asi boyebi likambo ba jouer na sota bakindai ko beta libanda ba yebisa ki Congo Brazza ki bino botika na bokengela fleuve yepe siko ba pesi les 30 to continue. Qui t'a appelé mon frère? Tout le monde sait que quand toi tu mets ta couille dans quelque chose ça ne finit pas. On vous a appelé. Tu viens demander pardon en tant que qui, mon frère? Les gens là ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas. La fête est en train de se passer, on est en train de négocier avec le département de la négociation. Il est venu tout gâter. Maintenant le
Bunda. Les Congolais, dans la vie, n'ayez jamais affaire aux Congolais. Congo, Congolais. Les Congolais sont mauvais. Les bons, c'est maintenant, je comprends mon frère, pardon, levez vos bouches dans cette affaire-là. C'est une affaire entre moi et les Congolais. J'étais rentré dans le département. Domboyo qui est alobi na Congolais. Garçon ouais leki liboso yebiseke alongola munoko na ye place wana alingite atike makambo na ye moko a traité na ba Congolais eza bongo te aussi sango des négociations. On est en train de négocier. Bam, tu fais mes frères, si vous voyez, vous les venez demander, vous les voir demander pardon comme ça, en fait, c'est pour se moquer de moi. Il veut que ma chef. Azolele. C'est bon, moi je quitte les réseaux. Vous saliez nini vous ba Congolais? Les Congolais de Kinshasa, vous saliez nini? Ngana yeba bino. Vous saliez nini to asali bino nini? Poto koma tina niveau ya modèle à boye. Hein? Tout continuer les sous ezali. Ah, merci beaucoup. Mes amis, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux à cause des Congolais. Les Congolais ne sont pas bien. Les Congolais, vous êtes méchants. Toute la haine, la rancune qu'ils avaient comme le M23, ils ont mis ça sur moi. Je dors, je me réveille. Chaque jour, il y a une nouveau dossier. Petit amusement. J'ai compris que les Congolais ne savent pas ce qu'on appelle amusement. Pourtant, c'est eux qui tous les jours font la pesao et la pesa. Il y a solo. Kofi Olomide les chanter. Nani, yo, les Kamoukoulou, nani, yo. Omoni esusu yo moko pe susu. Là de l'amusement. Omoni pe siko yo moko pe lisusu. Ozobebisa lisusu nzembo ya bato. Tant que bakoya lisusu ba yeliyo apoko mikolo bake ozolongwa na ona ba réseaux sociaux. Hein? Yo moko posa mutamatu molinde ngozomona ne malgré leli mais comme si ozo comprendre kaka tezela ba ozongela lisusu likambo akofi ndengo bebisi nzembo zela. Tozo kende. Petit amusement. Quelles sont les plus belles femmes de l'Afrique centrale? Aujourd'hui, ma vie, chaque jour que je dors, je me réveille. Ils ont fait sortir la première image. Je me suis dit, voilà, les enfants se moquent de moi. Les Congolais vont changer. Dès que je l'ai dit, maintenant, ils ont fait sortir une deuxième image. Hey, maman, les Congolais. Qu'est-ce qu'on fait? Hey. Bon, on a dessin basa lié. Donc, il y a un waza pour la boutoune à avec quelque chose dans le cœur. Mais quel est ce peuple qui ne recule jamais? Bambambate. Le moni failli le terre. C'est ça la département de la République. Quel est ce peuple qui crie des départements jusqu'au département de la continuité? Jusqu'au triangle. Les amis de WhatsApp, il faut excuser Gaï. Alors, le département, il y a continuité. En tout cas, ma cause a fait. Aza fait mes amis de WhatsApp. Nga zolinga yeba e banda kindenge nini. Poto koma nango boye tisiko. Nazolinga yeba e banda kindenge nini. Tozo continuer les sources. Oui, merde. Mais ce peuple-ci, toi il faut t'aider un peu. Aïe, merde. Donc j'ai décidé, donc j'ai pris la décision que voilà, moi c'est bon, vous avez gagné. Moi je vais quitter les réseaux sociaux, c'est bon. Voilà, à partir du 30 juin, je ferme tous mes réseaux sociaux. Voilà, vous avez dit c'est bon, vous avez. Mais vraiment, même le Seigneur a dit, quand on te jette sur la joue gauche, dans la joue droite, mais le Congolais, embrasse-le même sur la joue gauche et casse ta mâchoire. Boyoki makamba lobi awa alobi même ta bible lobi soki babeti mbata na lito na litama gauche pesa pe ya droite abi mais siko soko pesi congolais ya droite abuki yo mâchoire nyoso donc ba minu nyoso tu il faut kweya o tikala kaka na ba gencive 100 minu jusqu'ils ont mis mes dents aux couleurs du Congo.
Moto Leli. Makosa lobi mama nangaye. Mes amis de Wasabi, bino bongo na makambo eza fani Moto Leli yango azosenga na bino bozongisa amna ebotika ko bloquer to kotambola na amna ebo memi amne place nini eza malamu te Bible pekisi yango eloko nini asali bino to eloko nini esila katelo bala moye moko ti les 30 jours peut-être qu'il y a des jours. Merci. Seul peuple qui souvent s'élève ne parle pas avec son président. Même l'ancien président aussi dit je ne parle plus avec eux. Tellement qu'ils sont un peuple à part. La République démocratique du Christ. Vous comprendrez? Vous comprendrez? Mes amis, vous comprendrez? Mes amis de WhatsApp, vous comprendrez? Alors, Biboye, ndenge tokomaka DRC, biso tolobaka démocratique démocratique République du Congo. Yesi ko Congo wana tiango du Christ. Alors quand même, vous avez une démocratie république du Christ. Mais ce n'est pas bien, mais azolela vraiment ya solo. Ce bolandi vidéo bomona make azolela ya solo ba congolais en dose. Bokita mwa mukie. Ponga na yebi makambo na bino te. Jusque pour ne même pas me laisser même. Ils ont créé un département de caricatures. J'ai fait quoi? J'ai seulement donné mon appréciation de la femme camerounaise. Il dit non, Makoso, tu vas dire-le. Makoso, arrêtez de faire ça. C'est bon, je quitte les réseaux sociaux. C'est bon. C'est bon. Méchant. Ah. Komona makoso lela boyeka na mona eka kolela boyeta mwasi na ya kufaki. Bino ba congolais boza mabe. Comment bokoyi kolelisa mutu boye? Alors tokomi na suka ya ba émission na biso. Soki tozu mususu tokoyela bino en tout cas ba congolais eloko bosali soki bozo sala ngo boye pona mboka ekozala malamu mingi soki bozo landela ba biloko pe ya mboka ekozala malamu mingi kaka na ba jeune ndenge bozo leka na ba YouTube na ba Facebook ndenge bozo sala ba biloko oyo ekozala malamu mingi bozo boaka peke bozo komake je suis Goma ekosala biso pe malamu mingi bokomi peke je suis Wazalendo ekosala biso malamu mingi koleka ou bien bokomi que je suis pire congolais de Kinshasa et osala biso malamu mingi koleka nzamba lola apambola bino amona bino biso na bino to kende kaka ndenge tozo kende boye ndenge tolobaki ke chaîne na biso bota misika ekolakisa biso ba image nyonso o tozana yango posa sauf ba oya bêtise soki bomoninga na tie eloko en tout cas beau partager massivement ekoyede ngai na bino pona publicité ya mwana na biso oyo awuti kobota masika nde kaka tolobaka bobosana te kotia linzaka ya mutu nyonso nde nazobetela yango sete eza ekosengo biki te ekosengo crayon te ekosengo marqueur te ekosengo papier te eza kaka okoti na chaîne na biso kote oyo bakomi kaka ke koabone okoti kaka wana otie linzaka ekosala bien makasi ngai na bino tomonani lisusu mbala nsima bye bye.